namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bina nyosi tu ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bilo ba mbote ba ebwe abari ma vimpi. Boni bande ko na boza bien. Bolomuki bien. Bonne journée bandi bien. Les toza déjà samedi le 14 décembre 2024. Kola mukeza habitude était. Yolo ba toujours que ceux qui nous ont pesi biso pe mabomo ite ba toujours na komisa nzambe ko pesa nzambe. Merci. Joyeux anniversaire na batyo surtout o ba botami lelo na bara mingi soza mutakanda kotala ngate pour sepeno na ngaite. Somo rafa na tiki revote kotala ngaite. Somo koza mutaketo wa mutamotema likundu wa mutamotema bololo kotala ngaite pour o sepeno na ngaite. Ndetongo etani boyo sonza mapesa pe abomo ikumisa nzambe pesa nzambe merci siko sozo mutakanda longola kanda po ba mususu balalaki bakei na se ya kanda siko bakei na se ya kanda bakei wapi bakei pa nzambe to bakei pa ya satana. Merci mingi na bina surtout ba bolinga maman Elia Nitu bina ba bosser pa maman Elia Nitu bina ba bolinga ka émission ya maman Elia Nitu plus merci beaucoup bato bele bazo benga ngai bazo bisanga maman Elia Nitu côté na yo ndenge nini olobeli nanu te makambu ya Benita ndenge olobeli na makambu ya Benita te maman Elia Nitu tongo kito yo ka yo pepa na yo okoloba nini po na makambu ya Benita tellement bato ba benyinga bazo benga bazo benga maman Elia omona mambo ya Benita te omona mambo ya Benita te ndeko so zamba na liboso kutana na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Après avoir s'abonner, activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission asika et que kota na kati ya chaîne na biso awa na Elia Nitu TV. Awa okosanuye na yote. Tozala ba émission belé, tozala ba émission culinaire, tozala ba émission ba conseil netinde na ba émission conseil boye préparons-nous pour le mariage, tozala ba vlog, tozala ba télé réalité. Donc ce qu'on s'abonner awa monotonie awa ezala te okuta kana eloko kaka oyo sanini oyo ko sepelisa yo mingi na lobake soko za mutakanda kotala ngate pour sepelano na ngaite so za fanatique révolté kotala ngate pour sepelano na ngaite so moko za mutaketo motema bololo motema ngai motema ngosiliga kanda na bora litama loka mama Denise boyoka motema sani motema suyo soko so motema sali opasi ngaske esalanga mawa alors pour na ozalaka kokatala mukuse so za mutakanda toza mutalo lenge ongana lobi kotala ngai te po sanini okosepla na yo na ngai te. Service traité la providence so za posa obalisa mwana oza posa libaleza la kitoko bato baya ba penza oui penza to kutaki traiteur mutasala ki musala ko hésiter te contacter maman Elia Nitu numéro na ngeza wana numéro na ngeza leka wana. Donc so za na posa ko mona musala ya ngai maman Elia Nitu kende kotala ko ba bengi mariage témoin ba mariage témoin toujours na YouTube. Traiteur la providence Elia Nitu alonga nzala. Elia Nitu traiteur la providence alonga nzala. Toza pe na mois de décembre. Bien sûr que toza na poto mais to tika pe bande ko na mboka na biso Congo o baza na posa ya kozwa mwa lipa ya kolia. Alors ndeko soko za na posa ya kotinda eloko na Congo wa poso tinda bango loso wa poso tinda bango mafuta wa poso tinda bango sukali Thomson soso ko hésiter te numéro yango wana benganga parce que la providence alimentaire eza kona na Congo na sala kaba livraison à domicile. Soko tindi mbongo na yo na kosala o livraison bande ko bakozo bloko na bango à temps et en heure et pas na biso les clients et roi. Donc au moins on laisse libo momoko boye bato bakosala nini bakosepela poto kota na likambo oyo o bolobi na nga Benita bozo benga Benita bobito sepeli nango sela biso likambo ya Mervin mais Benita bande ko eza na makambo mususu ya koloba soki totali mutu lokola Mervin azana bomoi mobali azana bomoi donc ate kombo Mervin aza kotangama na ya mobali na ye ezo choqué makasi c'était pourquoi parce que bazana nous vivons ba on surtout mi balé bazana bomoi alors wana penzo tango mutu zo sala émission mobali na ya zo yoka mwasi pa za kosala nini aza koyoka eza kote ya bango surtout mi balé mais ce que to komi na oil kambo tali Benita oyo parce ezali parce que tango tolo ba likambo ya Benita paix à son âme papa Ginsa en tout cas paix à son âme ce que to tengi kombo ya Benita tokobando tanga kombo ya papa Gi po Benita na papa Gi baza déjà lié
baza na lien déjà ya mariage. Alors kotanga kombo ya muto ya sona bon moité et ça la passe na bakolo na ye na famille na ye na bana na ye na bandeko na ye so baika ko papa ginza et ça la passe na kanisi bomona kabino nyoso mikolo moko ute koleka awa. Pasteur Marcelo atanga kombo ya papa Wemba. Tango atanga kombo ya papa Wemba, famille ya papa Wemba ba sepele qui était en commençant par maman Amazon. Maman Amazon qui tina siège IDPS ake kofunda. Pour nani batengi kombo mobile nga et surtout batengi ki on ndenge ya mabe. Et après le quoi la papa nsa asasu na bomo été. Ce que soto bani ko sa ba émission na kombo Benita, kombo na bando zonga ba ne bandoza na passe na motema, libote ne bandoza na passe na motema, ya bo moni ki makambo Benita na okipa ngomingi te. Ata bino moko. Mutu boko vanda boye mo filmer mutakala na ye, aya la kisibino. Ye mo ka filmer babiju na ye, aya la kisibino. Ye mo ka filmer nenga zo daga na mobile na aya filmer bino. Ce que so bo vandi bozolo ba. Ce que t'as kombo na ye kombo mobile pe ekozonga. Alors pour pour éviter que famille wana to continue ko pesa bango pas c'était voilà pourquoi nazo linga vraiment ko yakoloba makambo ya Benitati nazo vraiment ko linga ko yakoloba makambo na ete or ezana ba conseil likambo ya Benita soki ezana mutu autre ko koloba ezaki nde tango papa zaki na bon moi pourquoi parce que na makambo victime eza papa na biso papa ndaza victime ya Benita soko zaki nanu na bon moi et puis zaki en bonne santé to ko koloba linga ki ayoka donc na bala mwana oyo ezaki erreur nde na sala bo mais siko papa abiso azate moi ko tanga kombo na ezate mais na ba papa oyo pe bozana na ba moyo o bo moni ko ça déjà na âge moko eza avancé siko ki ko linga mwana lokola Benita yeba ko mi kotse mona ba problème pourquoi parce que ozo mona siko mo moni mo bali déjà na 60 ans OK ko bala fille mo ya 30 ans au milieu quelqu'un a problème papa so ozo déjà na 60 ans OK ko bala mwana mo sa 30 ans mwana mo sa 30 ans nzoto zana ko sala nzoto zo sala ba posa nzoto ezebele papa na 60 ans soko za mo moi si na yo à 55 ans bon ça là 2 minutes na bino c'est bon mais moi ça na 30 ans na 60 ans papa yo zotala ngo za na bon moyo okoko sisa ba posa na ete et kokama ki mikolo lelo bato ba komona posa nzoto makasi tango ba mama to soye bateke posa nzoto za kabo mais mikolo lelo bato ba koma tellement na posa nzoto wana 60 ans okiko bala moi mo na 25 ans par rapport au ça na nini mi bala mikolo so na concert opesa bino boye bakango ke tango za différence à 30 ans na moi si 25 ans olingo lingate a ko tromper yo papa po yo tango ba de démarrer ozo kende malamu te papa ko tromper yo olingo lingate c'est une femme qui vous parle ce qu'on a 70 ans o bali moi ça 35 ans olingo lingate papa a ko kende ko tala libanda ko tromper yo papa parce que ko tala bino mo bota est-ce que papa mususu asa kola na négligence tala suki ya pembe belé moi pourquoi t'as su qu'il y a pembe ana négligence à okatate parce que moi ça 30 ans ataka ana su qu'il y a pembe boye tant que ça la boye si tu vas ajouter singa mtu faut na propriété vraiment makasi pour ça là toujours à la mode pour moi ça que la op pour ça faut vraiment la propriété ya makasi alors libala bato ba ko vendre faut ba bala na ba mbula na bango sani eza moi pembe ni pembe ce que ça déjà mkolo Oza na 60 ans, obali moi na 25 ans, na nenga mabete. Ata so kufi na 80 ans. Hier article na 45 ans, a cause on a besoin de refaire vie. A ko refaire vie na ye. Si qu'on a ko refaire vie wana, soki na 45 ans kutana mobala ko bali ozambali moi 50 ans te. A kutana kaka na mutu moi a déjà divorcé ou bien mutu mo baza veuf, ya facilité. Bino ba jeune fille à lokoso. O bolinga mibali ya mikolo mobali nyoso soza mukolo oza na mbongo lingi mwana muke yeba ke mwana muke alingi nde mbongo na yo alingi na bolingo teke bolingo amour te alingi nde mbongo tata ngane mukolo tanga bandoza mbongo no ape na chéri na ye de côté akenda kolia mwana chéri na ye bino papa vraiment bo oh iredi amisa yemba mabeba kosala kana moninga apene ndakisa na yango zala ekenge ba papa mikolo nyoso bozwa ndakisa ya Benita botala âge ya Benita alingaki papa batute alingaki ndene lo chocho quand kubianza fanga pour moi dans mon cœur mais je dis mon gars il était le 14 décembre l'anniversaire ya no bala na ye fanjote l'anniversaire no bala na ye fanjo fali pupa aigle moi no asali en tout cas la mokili peut faire connaissance fait ça bien ezala ba musicien gospel ezana monde en tout cas
Vous souhaitez Fally Ipupa joyeux anniversaire. Pourquoi? Parce que grâce à Fally, musique est zongi na poto. Grâce à Fally Ipupa et Fanjo, musique est zongi. Après 12 ans, musique est banda kobeta les sous-soutés. Alors, le toza le 14 décembre, vous avez monté à Malamu, il y a souhaité moi na maman Monique, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi Fally Ipupa. Vous souhaitez mbotama et l'âme, pour voir les lois couper ça a été. Moi la mobile au penza bundi penza ko bunda pour le musique est zonga. Na mboka na biso ya poto ezala bato basambelaka musique gospel. Ezala bato basambelaka bwana musique gospel. Ça ne coûte rien du tout ya ko souhaiter Fally joyeux anniversaire grâce na yende musique ça nini ezongi na kati ya Paris. Voilà. Botama elamu mama kamuni nango. Na kwa episode mama nini nga na réveiller aussi ko. Bibi iza enanga ya bolingo. Bibi bibi otanga bon po ninga na to côté mon côté. Aotala ngai po ngana to ayela. Ngana to elo monte. Voilà ni na banda ko lo banda na za bo makolo ya na nzela na otambola mo mkena kende. Pona likamba benita ninga na lobi ekozala pasi to vandela ye kaka. Soto vandele komba papa abiso e bandosonga toujours na lisolo na ye. Alors pona bana bayo comme thème capacité libote comme thème capacité ya mwana bomoni ki mamba benita na ngotala ngo mingité na ngo ngo mingité et pourtant bazo bisebino ki mibali bandeko net mwana mobali oyo Ramsey abala benita boso mwana mobali na mbongo takendo bala mwasi ne ngwana te amibali na mbongo ne mbongo ngo siko eza ya motoki na yete mbongo siko eza ya motoki ya papa ya batu malchance. Malédiction avec cause et ça n'a effet. Bon, yo ki mutalobike. Pour votre information, tozalaka déjà bolingo. Jikamakama chibaou, chibindi. Oh! Atabino moko. Atora na bimina no, na ozonga te développer sous mwanda. Na bimina no muke. Ozaka flash. Na koya suko kovandela quand même benita ko pesa conseil na ba jeune nyonso eza ba suza mibali ko balinga ka batu na intérêt bolingo ya intérêt ya malamu te voilà. Maman na son excellence madame Mimi Bikela, son excellence, wow, je te fais de gros bisous, ba bisous na yango wana ke tana za pembe na za alors l'embe bien son excellence madame Mimi Bikela. Je te fais de gros bisous. Ya maintenant bata papa edo dia bakana kamata ba bisous no. Ya ngwana notre infirmière. Kamata ba bisous no ya ngwana notre infirmière Jackie Wasila, je te fais de gros bisous. Matiti l'angolaise fille de maman. Oyam koni. Son excellence Mimi Bikela za déjà. Ah so za posa mona ya ka oya journée Matiti l'angolaise. Oyam koni. Ya ko mona mami mi aza ya mo konzi. Ya kotala ya zawa déjà na ngai ya okido ya osani ya mona yo mtotaka boni mami mi mbeto musika ya kotele mbinga mo se totala mulai ya ko yo mona yo moko na miso azana nga déjà. Alors madame la française ya Marie Camille, je te fais de gros bisous ma ya chérie. En tout cas merci mingi na batunye surtout ba souhaiter un joyeux anniversaire na moni tellement entre na sebino ba gros bisous pe merci beaucoup bobo ça n'a pas été bateau bolinga ka musique ya Fally Ipupa bokendo souhaiter joyeux anniversaire parce que le 14 décembre za mokolo ya mbotama pour mot de mon cœur ici c'est la maman culture de Didi Stone ba bisous na bino ngwana bye bye à tout à l'heure hein donc nalbi bye bye mais à tout à l'heure lisolo bwana ngo posa to robeta ngo calmement parce que là naza kolima bisous. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou.
un contact pour vous. Les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.